Ayo abattre la paix bateau va soutenir yo na pour mariage ça kitoko bongo vraiment et Pamela Matondo to moni émission wana bosala kina Davina Apwa c'est comme si on dirait émission wana eza éluquer le bino guerre pour la fois passée Davina Apwa lobaki maman Belleville aza océan avec maman Belleville aza fleuve yaka na nini soko za mutamayele yaka na ba filtre yaka na ba nini luka ba tono ba bassin mineno toka mais soko za no zoba yaka na kopo sa nini ozwa okena ma famille des Bota. Combien des enfants qui étudient grâce à cette femme-là. Mais nous, on est de Congolais en fait. C'est nos familles congolaises. Et nous, nos familles, on vit de ça. On vit pour soutenir d'accord? Ça, c'est même pas un sujet. Il y a des meilleurs, il y a des tous que vous voulez, il y en a. Mais en termes de production, en termes de soutenir les artistes, parce que pour soutenir les artistes, cette fille-là, quand elle te met dans son tournage, tu mets la provision de un mois à la maison, elle soutient là. Normalement, il y a des phases à des ministres. Excusez-moi, je ne suis pas là pour dire... Mais ce qu'on est mission, ils ont prévenu. Ils ont écouté l'émission de son ambiance, il y a fait. Maintenant, on a vu Davina, que Davina Moutamayele, n'a pas Moutamayele. Il faut poser des questions sagement. Oui. Des questions on a posé pour nous avoir réponse à Davina. Tant que Moutamayele, il y a le banini. Ce qu'on va dire la vérité, c'est pourquoi. Ce qui Davina lobby qu'elle est là. Belleville candidat patron a mérité qu'on soit ministre et a clitiré où elle est mal. Est-ce que c'est mauvais? Ils ont m'abêté. C'est la vérité. Comment c'est pas mauvais, mais il y a d'autres personnes. Oh, bah, mon yango ils ont mauvais. Comment? C'est na bango, mais bah, kokate. Bah, koki koka ou pas paix, bah, kokate. Le quoi la si la penza tout le bapama makambo eza réalité. Parce que net aux arbres, aux on a l'archive. Internet oyo mutu akokosa mutu awa azate. Si la nana soka osala émission ya moka lobi ke ya okoko gérer ba fanatique té. Si la yemo so lobi ke ngana okoko fondisa groupe té na kokosa la chaîne YouTube té ndé population akoko gérer bango. Akoko gérer bango té mutu azo mériter cause la ministre ya culture et art c'est maman na biso Belleville candidat patron. Le problème c'est quoi ceux qui Davina aye à lobby bongo. Et le côté ba insulte mon et pourquoi tu insulte par rapport baza ben censé baza mayé l'été. Na éviter Miss Lola ta na 5e des humanités comment? Parce que ceux qui mutu aza très intelligente. Aza intellectuel na makambo nyonso o Davina lobby na moni place o ba contredire yete. Ce que je veux dire à Belleville est que Nakolo Badaïte, Nakolo Badaïte Nzambe peu importe qu'il a biso mawa dans le sens Atala Congo apisa moi sur langue. Donc Nzambe pour le cinéma Congo pesa ka Belleville langue vie. Peut-être que les gens on a été mais ils sont plutôt bénéficiés dans terre. En tout cas, comme la biso, bino ba téléspectateurs c'est la non basi. On a monté ce côté na bo compréhension. Moi je vais dans le tournage de Belleville, je rentre, je vais faire la provision de la maison, bien que dans la place ça salon général voilà. Est-ce que moi si ndeti ya bongo bino bonibo combat créé. Son atie ma bongo na c'est bino. S'il vous plaît ba de ba téléspectateurs au finga Belleville. Mais beaucoup plus attendre que ba comédie. Les botas l'attaque de tournage moko total. Habiter na place wana Miss Lolo à confondre mélomane na comédien tondé. Parce que on a ébiso maïele té, maïele za mukie. Au moins moi nous a commis la 3e des humanités, na a commis la 5e des humanités. Capacité maïele za différent. Les ça vraiment différent, on a lobby Miss Lolo na limite ata na 5e des humanités comment. Yé a que comparer film na cause la ministre ya culture et art parce que mutu so balobi ke ba tche non ministre foyer ba ko tanga aye ba ko koma ba o nyoso ba fertilité wana etikali na sima yo ya otangela ba to film o Belleville film nini oyo asala oyo azula ngo trophée ya libana mboka azula ngo so ba trophée ya ba komoni ni wana tangi o pour ni bolinga vérité pour le moment.
merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous avez réussi très belle émission. Carrefour de Stars avec votre humble servante Bianca Zanga, l'avant Angélique. Autrement dit, moi, Nasuka famille Libota. Vraiment, ce que l'ingaka famille Libota, vraiment. Donc, Bisopet Lingakayo, vraiment. Aimez l'émission, partagez, commentez, s'abonner et que ça, la biso vraiment plaisir na banda ko place nia so bozali. Là je dis un grand merci na imoko Poutine de l'écriture, Bellevue télévision, maman Morote, maman Regoshi, maman Tioma YouTube studio na bango sayo maman bakota la maté, sayo bakozala te vraiment. Donc un grand merci na communauté Mobimba famille Libota. Là je vois Dongolé Sandamba Versas. Merci à toi Odette Lesa maman na Lesili. Merci à Mifi Lesa. Motema papi, merci à Niki Lessa et pourquoi pas Iran Kialuta Motema Richard. Merci beaucoup à toi Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Izanga, Patricia Branco, Agent César Moko Adajo Lubanja, Turquie Luanda, Turquie Paris et Paiwa Piro Dimenga Zaliwana, Bibi Chumou Swamba Ipupa, Colo Décoration. Un grand merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Merci beaucoup à la maman chérie, à moi aussi ma grande sœur chérie, maman de moi. Merci à maman José Loussadissou. Un grand merci à Mami Tadina, la grande H Maman Sakina. Merci à toi Maman Ewin, Maman Niba Super, Maman Gina Mabiala. Merci beaucoup na papa na biso la famille Bota, papa Alengi. Merci à papa Godard Eliko. Vraiment, na plateau nanga, je ne suis pas seul. Je suis avec le défenseur et la famille Libota, Pamela Matondo, autrement dit plutôt, la fille qui dérange. Tata moi aussi, maman Kouloutou, maman Leki, la famille Libota, donc toute la famille Libota est vraiment. Et si je suis même langage avec Montréal, est vraiment ça là. Entrée invité Nangaï, Pamela Matondo, bonjour. Bonjour Bianca Zanga, bonjour la famille Libota Mobimba, famille Libota Oye, famille Libota toujours en avant. Famille Libota tout l'accès à Bango, tout les cas, on est belé, mais tout consommer film à biso, mariage triqué. En tout cas, tout ça qui vraiment à moi un peu de distraction, il y a Libala et Siana, mais si quoi Libala et Sili, la minute concentrée. La film na biso mariage triqué. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris, Natacha Golala patronne, je te salue aussi, maman Gina Mabia la Blandine Panzou, papa Sam Kunko le nécessaire et pourquoi pas à ma yaya chérie Jeanne Mboso na Katia François Bambote na Binebele. Merci beaucoup aussi à autorité morale qui est Bellevue Kandila patronne, maman Koma. Il y a des rêves na bango nyonso. Merci beaucoup Bianca Zanga, ba question et ba réponse ya ngai. Vraiment merci beaucoup à Enoch Luzolo oza derrière la caméra, papa na Victoria, moi na star Azastar. Vraiment donc ba image qui toro be poto ma bien c'est grâce à moi à mobile wana Enoch vraiment yo totali mariage triqué que nota la film. Ozomona film déjà ndenge za bongo tozomona Marie Jeanne aza papa ya Gino a repassé la mwana ne bilamba alambela ka mwana ne mais maman sa koli Gino mukolo bongo aosa de l'autre côté babiloko na pamele zali oui ezala rappeler na ba famille ebele ya mwana eloko nyonso na début batelemela yango si okomi dana 25 ans 30 ans omi tuna comment c'est possible ngati na âge on azaka chez les parents yango ba Miss Lolo va comprendre vite. Bando botamati les lozaka chez les parents. Omi tout nate qu'est-ce qui se passe na âge nangai fona comme responsable. Omani mundele ya mundela le kabiso ka mundele déjà so akokisi mwana mundela kokisi 16 ans. Déjà bazo préparer pour 17 ans naye akeko sala vie naye akoma responsable. Ya omani ke mindele oyo bazana difficulté à vie bazaka mukie ba o ba bonga na vie ba o ba gagner à vie bazaka tellement ébélé déjà dès le début ba la ki si chemin ndenge ezala po o koma responsable et c'est normal te papa na biso Gino na âge o ya komi wana jamais maman na biso Marie Jeanne ko sala le musala il faut la responsable parents na bana jamais ti lelo maman na bango sala le raika musala c'est mi cœur c'est qu'il y a quelque chose dedans. Comme Mickey Raye na bien sûr, est-ce que
à cause de la responsable et on a mis pour les meilleurs et pour les pires. C'est ça aussi. Et Bozaka et Kokata Nanandela à cause de la maman na bango ou Aza Marie Jani a repassé la cahier à l'ambelake. Donc Marie Jeanne a comme contrôler à JR Azawab à Salanine à Salaboinine non ce comment le coup et pas maman na bango Marie Jeanne quoi Marie Jeanne moi sinaï. Autant la pekuno mona Aziza maman Léa parce que déplorer le comportement il y a nani papa JR maman Léa a déplorer le comportement maman il y a papa JR et puis papa Aziz a pas déplorer le comportement papa Alain comment bino vous avez homme marié mais bon autant la camarade na bino Gino a balaté comment vous permettre à bongo c'est que ma place pour que na rekutana ba on peut ça bino mibali et plutôt on peut ça bino bashi ba ça mi tout bien té donc hein ba comme vraiment na niveau que y a ko répondre papa Serge Mabé tu vas mon papa Alain papa JR batombo comment wana za camarade na biso bino ba so courage à ko manquer bango oso mona na vie que la vérité blesse mais c'est la vérité lelo oyo biso tozana to ba marié té toza ba célibataire tozo tambola pena ba mi oyo baza ba célibataire jour na koma marié na koma pe camarade ya ba mi oyo bazaka ba marié eza loi ya nature ezala ka bongo voilà sikota ba vandi maman na biso le anda ya na maman Aziza ba vandi comment c'est possible bino boza ba responsable basi na bino biso yeyo mes camarades na bino otomona kena moi si tomona kena position te c'est que ye position na yeza ndengeni moi si mon côté a ko sepela ke mobali na ye alinga azana camarade ou aza responsabilité amona ka ke c'est que yende mutamema mobali na ngana ba futilité ye mutakota mobali na ngaba mobali na ngaba ko sisa musala 15h ayo bimana ndako 20h bavanda ke na bar parce que aza responsabilité soki mobali wana pas un responsable quand deba aussi sa musala na bureau banato na moni mère te na kende fona za lisolo mo boina mère na fona sana mère bona sana mère bo mais tant que yo za responsable te makanti kozaloka ya bar yango moni ke ba maman na biso leya ba telemele yango dès le début tellement papa Serge a moni ke vérité o bazolo balanga penza za réalité bongo akoki ko supportant ngote yango a telema ke sani ni akei ba papa Serge pe ba papa na biso pe Alain moye ba encourager basi na bango malgré bango moko na kati na bango ba yebi ke makambu oyo le yanda ya lobi alobi makambu eza réalité mais ba olinga te ba bimisa mo camarade na bango fautif na miso ya basi yango ba salika intervention wana mais bango moko na kati na bango na conscience na bango ba ke te basi na biso balobeli camarade na biso makambu ya malamu yango to loba ke belle vie Kandila patrona a edikaka mas au moni comportement au papa Serge a joué dans la film mode et ça na ba yaye ba papé belé na ba quartier mutu moko ta loba ke attitude o papa na biso Serge a joué affiché rôle na biso oyo papa na biso Serge ba pesi rôle wana et salama ta na veni moko te na ba veni nyonso ezali voilà au moins ba yaye za na 38 ans yaya 40 ans aya osenga mama fufu maman personne est na âge na oti lelo senga ka fufu awa au bon éboti compréhension peut-être pas à manquer sur maman respect donc être maman nenga ka télé ba réponse on a pas azwa courage à gagner comme responsable à changer voilà merci beaucoup bino vraiment batu bozo ki libaku ya Rolanda film te botala film na biso mariage triqué yango wana vraiment ils ont une belle art télévision quota s'abonner like partager et ça a vraiment énormément plaisir na batutu et puis dans notre communauté ya famille Libota vraiment pamela matono to kota na maman likambo na biso na moni nungu bandi émission oyo salaki na Davina Apwa na mariage civil oui na mariage civil il y a Siana d'abord bah félicitations à Siana de bonnes choses à vous vraiment nzamba lola apambola bino nzamba lola asunga bino malgré tout oya quitté mais famille Libota on est toujours ensemble en tout cas nzamba lola abatela bino Siana ya malamu eza toujours na ngambo no nzamba longola maladie nzamba longola pauvreté nzamba longola kozanga bana nyonso ya facilité en tout cas Siana nzamba lola a pesa yo abatela pe bato ba soutenir yo na po mariage za kitoko bongo vraiment et Pamela Matondo tomoni émission wana bosala kina Davina Apwa c'est comme si on dirait émission wana eza éluquer bino guerre pour la fois passée Davina Apwa lobaki maman Bellevie aza océan avec maman Bellevie aza fleuve yaka na nini soko za mutamayele yaka na ba filtre yaka na ba nini
luka ba tourno ba bassin mine no toka mais soko za no zoba yaraka na kopo sa nini ozwa okende mais tout lobi susu pardon tout lobi maman Belleville il abi fallait azo mériter à la ministre de la culture art. Je ne sais pas, c'est comme si on dirait Ezaki licence nanga ma voisin. Voilà, au moins la vie batu balinga vraiment vérité voilà. Surtout biso ba congolais vérité pas ba congolais comme un insulte. D'abord on est aux abo nga jamais na koko ya na salle émission na pour créer base. Ko base wana on nga créer une émission na faut la base ya bata mayele pe. Nous sommes intellectuel moboye avant dit ata l'émission na attirer attention journaliste a lobanini nani invité au lobani parce que ngane naza boye ba question nga na préparer ngo na préparer ba question nga lobi ate je na kuta na Davina na poser ba question boye je na kuta na Marina là na tuna ba question boye je na kuta na Bianca na poser ba question parce que mutu na mutana critère na ye mutu na mutana catégorie na ye mutu na mutazana jouer na ye mutu na mutazana comportement na ye na réputation na ye tu vois les Arabongo mais ce qu'on émission wana ezaki prévenité ezaka to kuteni biso no son ambiance ya fête mais tant on a joué Davina ta ke Davina mutamayele na pe na mutamayele fona poser ba question eza sagement oui mais question on a reposer pour na yo ka réponse ya Davina tant que mutamayele ya ngolo banini ce ko balinga la vérité c'est pourquoi ce qui Davina lobi ke lelo Belleville candidat patron a mérité kozala ministre ya culture et art où est le mal est-ce que c'est mauvais eza mabete. C'est la vérité. Comment c'est pas mauvais, mais il y a d'autres personnes. Oh, bah, mon yango est mauvais. Comment, bah, c'est belé, bah, ici, péché na bazawana, bah, maman na biso si la bazawana, bah, maman na biso Annie bazawana, bah, maman Milo bazawana. Mais pourquoi pas Davina Pona qui part parmi, bah, maman Karine parle la tête, azota mon corps. Mais il y a Ponika critique. Bianca, mutuna mutazana shwana ye. Mutuna mutu penza na shwana ye. To mona ki élection na biso awa présidentielle. To mona ibato ebele ba postaki mais ala ki choix ya papa la biso Fati mutabima ki président de la République. Ezala ki pe choix ya ba congolais na ba congolais nyonso. O ba loba ki était na bango nyonso mutazo mériter za nani président na biso nani Fati. Sko ba propos ya Davina ils ont engagé kana ye. Amoni ki était ba comédien tozé belé mais pour le moment muto azo mériter ko la ministre Eza Belleville où est le mal. Tant autant combo ya sila autant combo Ursule autant maman ni oui bien sûr bango nyoso bazala ba capacité na bango mais ba ko kokate ba koki ko koka ou pas pe ba ko kokate lokola sila penza to lo ba makambo eza réalité parce que net oza boy tozonga na archive internet oyo mutu akokosa mutu awa azate sila nano soka osala émission yemoka lobi ke ya okoko gérer ba fanatique te. Si la yemo so lobi ke ngana ko fondisa groupe te na ko la chaîne YouTube te ndé population a ko gérer bango a ko gérer bango te mutazo mériter ko za la ministre ya culture et art c'est maman na biso Belleville candidat patron le problème c'est quoi ce qui Davina aye à lobby bongo et le côté ba insulte mon et quand ba insulte par rapport baza ben censé baza mayele te na éviter Miss Lola dans la 5e des humanités comment parce que ceux qui muto aza très intelligente aza intellectuel na makambo nyonso o Davina lobby na moni place o ba contredire yete na komona place o ba contredire Davina te en plus Davina émission on a tinde to bandiango tinde to sukisi na suka na tikali ko yoka place atangi komba mutu te so ki eloko o nga na on reconnaître atangi ka komba Belleville na Maria walo baki ke ngaso na yo jouer na famille bota na zaka gentil na mutu nyonso ba Maria atangi kombo ya Belleville Kandi c'est tout atikali ko tanga kombo ya mutu te ce ko ekomi ke Davina apwa abwakeli sila ba jeto par rapport à quoi et puis kolanda pe miso na kotala Davina soit boye à loba quitter que na ba comme abi beaucoup plus ba fan bozo combattre biso bozo combattre biso ba comédie à généraliser qui va ni ko généraliser voilà alors à généraliser ba tout wana nyonso alobi bino ba melomano botala biso bino ne ba cha biso na ba ranking mais beaucoup plus atanga que ba comédien alobi ba melomane na ebité na place wana Miss Lolo à confondre melomane na comédien tonde parce que on a ebiso mayele te mayele za mukie omoni mwana akomi na 3e des humanités na akomi na 5e des humanités capacité mayele za différent eza vraiment différent on a lobby
Miss Lolo na limite ata na 5e des humanités comment ye ake ko comparer film na kozala ministre ya culture et art parce que mutu so balobi ke batie non ministre foyer bakotanga aye bakokoma ba o nyoso ba futilité wana etikali na sima yo ya otangela batu film o belle vie film nini oyo asala oyo azula ngo trophée ya libana mboka azula ngo so ba trophée ya bakomo nini wana tangi o woni bolinga vérité pour le moment na comédie congolaise mutaza numéro 1 c'est belle vie ba changer histoire té mais cela répondre yo ba changer histoire té tu sais dans la vie hein belle vie aza eloko mo et Pamela valeur à belle vie bat bayebi ngo kate za famille libota si presque tout le monde a mis valeur à belle vie. OK. Trop fort belle vie a joué Miss Lolo pour na yebisa yo et a trop fort ma kionate. OK, lobby. C'est le meilleur trophée du monde. Pour Moutuloko là, papa na biso Zakari. Oui. A cause de leur monter à ma kiona. Na ba maman na biso micro to tanga kombote pour na respect na bango bazaki wana. Oui. Ozomona. Belle-vie a trophée, tu as mbunda, ba mbunda na église. Ba pesa belle-vie trophée jamais. Belle-vie a trophée au tezake. Munoko belle-vie lobakana munoko ba pesa des trophées ba yo kanate. Ozomona. Bon to comme il y a des choses différentes Pamela, ça va comprendre biso. Belle-vie a trophée quand tu parles à Lingala Zakare là. Il y a d'autres personnes sur le lobby français, bah français bazara kiwana. Au lobby swahili, il y a bateau on est quoi interpréter swahili anglais presque la langue tout bazara kiwana. Mais comment maintenant ni maman na biso si la bisalu azwa trophée. Il y a ba Nigérien. Il y a ba Nigérien na langue nini aussi la yebi. Français ko tuna kokoso. Bongo anglais. Bongo pas ces ati. Ozomona Pamela. Namoni lelo bofingami mingi ba traiter mabundi ba fingi yo na Davina mobali na ye comment poto to zongisa malobo bango baloba kité parce que bato batala biso vraiment nous sommes baza ba responsable ba propos o ya tenir na habiter so ko loba nini. Voilà, biso d'abord na famille bote tozana ba bien éduqué. Yango na zonga lika question na nga tangu nga na poser Davina ba question na nga Davina a répondre par rapport à la question on a posé qui est. Bébé, la question à Davina nyonso a lobé lika ba valeur ya belle vie. Atika liko tanga koma mutute atika liko finga silate. Sko place on a mona ka belle vie leki sila yango. So ika ba lobi bo lamu ya belle vie, bata sila fo bazwa trouble. Ezakadi anini. Ezakadi anini. Parce que si la lelo na SB wana c'est grâce à belle vie. So ki belle vie mais SB wana salamate. Mais est-ce que ça m'a été vidéo ya kala oyo ya Davina abane ko lobela sila bozongi si est-ce que Davina ani ya rasila Davina ni ya rasila te sila nde alingaka bana wana ba Davina bana mikie bazoya ko tourner fois mimona ka yaza likola mutu nyonso quand même Siana za biso tuza mikolo ya Siana mais Siana lelo comme une femme légitime azali sous respect mon biso te atazale ki na fona ye bandenge ni na ogangela ye ona koko loba na ye ona olobela ye parce que sa femme comme une femme mariée moi ça mutu la femme d'autrui voilà ce que Davina femme mariée neva de mariage bino yaka o beta ba ba bordir na ba tournage non on a pena sepela na ngote lelo o katelinga réponse lo bikulo katelinga réponse en plus comportement ya si les années ni ce besoin de tournage o beto désert devant tout le monde a comprendre que yo aussi liki a rosala tout si ava bo kabwana ayo luko na privé ya ko s'excuser est-ce que place yo humilier ki nga devant tout le monde wana bato wana bayebi que na privé senga nga pardon voilà humilier nga devant tout le monde Davina a ko faut ba pesa ye ba respect belé never de mariage elle mérite Miss Lolo âge na yo et ko côté pas Davina combien de fois touché pas ma belle combien de fois âge ya Miss Lolo et pas Davina amkolo il y a 50 lobby yo ça sango ba 50 lobby awa so ki bana mikie ba ozwa conscience ya ko bala bongo Miss Lolo abota mika epa na bango aboti bana ka epa na bango azwi bakoko kaka epa na bango afutela te afutela wapi mutu azala botutu ya vie mobimba bon kaka douche wana ka ndengo ucho sokolo bimi papa koti
papa bimi mwana koti mwana bimi kokwa koti bosani bosala poto misu lolo na aero biso tozana biso na problème à kabelo te tozana problème ya teinture te tozana problème ya taille te surtout nga problème à taille musika tozala posana katelo ndombu okende osisa bibiel babambo ndambu naza capable Pamela wana chrétien nga non chrétien yo ondimaka ndenge bon voilà nga mena ndimaka ondima ndenge na likolo sibolite tala mupende tala simango ndenge za omoni loba so na kata ta ndambu babakisa yo parce que yo bientôt 50 oza âge moko na mama nanga Miss Lolo Miss Lolo to âge moko te akoboto Miss Lolo to oza âge moko te le 8 août awa anniversaire na ngai na olakisa bino âge nanga Miss Lolo oza âge moko na mama nanga oza âge moko na mama nanga bientôt va 50 ans naza niveau moko na yo te même Davina wana aza muningano te oza yaya na ye mukolo musika Miss Lolo na mwana na ye akoko botanga mais na leki na mayele na leki na bagage na leki na beauté na leki na taille na leki na teinture na leki na nyonso ti mukolo jeza koya na leki na nyonso sikoyo omoni na vie soki oza wana ba qualité faut qu'on ndima sikoyo Davina déjà femme mariée akendaka bapoto azwaka atambola na mituka sikoyo Davina na leki nga pams aleki nga oyo leki Miss Lolo oui Davina leki nga sikoyo Davina leki na nungai bongo sikoyo nga na leki Miss Lolo pembe sikoyo Miss Lolo pembe na Davina azala kote nini po Davina ndenge aza capable ya kozwila Miss Lolo ndako ok Davina aza capable Davina kostekena biso na bimisi carte na ngai bato bazwa bakilibi Miss Lolo Davina kozwa ya en charge pe ata bakei devant tribunal bakitisi bango batali elonga Miss Lolo batali elonga ya Davina même juge wana olobaki mama yo na mwana bato aza problème Miss Lolo mukolo makasi Miss Lolo mukolo makasi Miss Lolo mukolo makasi Miss Lolo fo yo oya saliso ba bengana yo na groupe na Lisboy pourquoi parce que ba vérité muso ba linga ba etala ngonga na salle émission nga na kalikila ka kutu yo Miss Lolo o mani ngande na nzabu na pérésité nga soko ye piken na obanga te kotanga kombo na yo mais yo bangi kotanga kombo na nga Miss Lolo ba litama na nga o eza ya beauté naturelle o na tiana nga kutata fode tete na longola nga ta lunette Miss Lolo litama na nga oyo na ya yo ti mukolo Jésus ko yaba po na kayanga mwasi kingo mwambe boye Miss Lolo o lukango na mwinda Miss Lolo tama boko na nga ndenge eza tala misapi beauté naturelle bino de fi boya bo chaka boye to kobelela au secours ba chate ba chaka te boya bo chama boko bo naza naturel Miss Lolo nga na force ke loko te naturel tala kingo naturel omoni o kingo batachoko Pamela Matondo vraiment ekotela lelo likambo yo ya ko traiter madame Bellevue azana mbongo akisi ba mabale belé zokufa bazo continuer à tout moment et pas zooma ko traiter madame Bellevue azana mbongo akisi lelo bande ko belé so bazuma problème ba divorce beaucoup plus à cause nango eza madame Bellevue et komona lelo tendresse à traiter Marina Laba akati suki abimbi lokola shege Marina Laba za fazer Marina Laba za faux chéri akati suki abimba be mutu munene na ebito kokoloba nini d'abord Zuma tango loba ke Bellevue mbongo akisi ti lelo bana to pesa ki o défi to zana posa libale ekufa ekufa te po anini omoni Bellevue wana zana mbongo akisi Zuma Osenga Bellevue pardon oye pas Bellevue osenga ye mbongo afute lo billet okende tiriki ba ke saliso chirurgie ya mutu elimé muke parce que mutu kilo oye ke Zuma rata ko bota makisimbi mutu munene mutu kilo tala mutu munene lo kwa immeuble soza comme Zuma mutu munene mutu kilo lo kwa ya nia mobile mobimba mutu ezanga forme Zuma choko zo chati likolo libandi Bellevue te mutaisa ke o choko parce que bana mibalo bana o choko ba sera ba 1900 batika na bango lelo ba mibali nyonso bazwa conscience que te na bunda na pona famille na ngai na bunda na pona foyer na ngai ero choko Zuma Bellevue omoni mbongo wana kisi boloba wana Bellevue azaka au top Bellevue lelo
toke mariage civil ya siana nazaki étonné nazaki émotionné que biloko nyonso wana basalelaka civil eza ya Bel Air production ya solo wana oh tuna enoki ayebisa oto biloko nyonso wana ezaki libala siana bakiti nyonso wana décoration nyonso wana eza ya Bellevue production Bel Air production bravo Poutine, bravo. Restaurant au babenga malewa. Yango wana eboti lelo décoration ya mariage civil. En tout cas famille libota. Oh ba journaliste ya famille libota. Oh ba fanatique ya famille libota. Oh non ça zana pour ça bala à ça la mariage civil. L'équipement nyonso o esenga na mariage civil ya ko louer espace na bino pour la décoration et ça na Bel Air production. Biloko wana ezali bon mwani libala ya siana ndenge elekaki nyonso mariage civil wana biloko wana nyonso eza biloko o eza na Bellevue production o na sazana posa ko louer biloko wana ke asali la mariage civil na ye bokuta ngo na Bellevue production sko tala niveau Bellevue akomi restaurer botinine Bellevue ba benga oui c'est normal ba benga kambonga kisia ya biso nyonso toye bitine to sala émission tala mama na kwe malewa déjà o kantia mzungu fufu omoni malewa na Congo ezana mbongo koleka ba commerce nyonso malewa wana lelo eboti eloko mususu eboti eloko mususu décoration ya mariage civil eboti yango tango bino bo mema na distraction Bellevue mbongo akisi Bellevue azo créer Bellevue azo créer maman na biso le yanda ya balakiti est-ce azanga place à OK louer salle a préféré que pas Bellevue pour na lobité ah et pas ndeko nanga akoko pesa nga yo fele na koko pesa yepe mbongo na bakisela ipo business na esa nini e mata eza mabe pona nini bino bolingika batalibana ba yo sala biso ba ONG awa batalibana ba yo fongola ba entreprise batalibana ba yo fongola ba société biso moko ba congolais to progresser te Bellevue kana l'accès bino ke moni bino réflexion na bino eza ndenge mona yete eza ndenge moko na yete eza ndenge mona yete tala nazui micro na nga na tche Maria na poser Maria question d'interview na poser question lobi Maria Longombo mabala oyo bino bozobala na Bel Air télévision eza mabala bo uta nango au Bel Air télévision to bozui ngo na kata ya Bel Air télévision Maria pesi nga réponse ni to zui ngo na Bel Air télévision parce que biso awa so mobala linga yo to kotinda ye pa mama azwata ya oswana mama temaza mukolo aza sage a comprendre l'expérience à vivre voilà aoya na ndenge ya solo to azoya na ndenge ka kesenga nga ba video yango moni ke biso na Bellevue télévision to sa nini to zobala yebisa nga ba Sylvie Eseka babala ba décor babali ba Naomi Lufuankenda babali ba Siana bango yo bazobala ba mama na biso le yanda ya bazobala siko mutu mabe yango ya Bellevue eza wapi yo yebi elengi ba Siana kutu te ba Sylvie Eseka te ba décor te yo yebi mama na papa ya le yanda ya soki baza vie elengi o bayoki ya libala ya mwana na bango si ya o yebi yango to sala ba j'ai talaka lobby Nathalie na page mona moni eyenga kesa la papa la bango se pose akokisi 80 ans o yebi sentiment o ezalaka tala bino bato bozala ba parents vifo bolengela bango parents en richesse ba sali sa para ba jeter ce qu'on a otala mutu lokola eyenga asale la papa bango anniversaire akokisi 80 ans mais biso ba o ba mama ba kufa na ba 32 ans oyebi douleur esalaka ce qu'on miss lolo za la responsable za exemple exemplaire ya bana na yo mama insensé ce qu'on Bellevue on a tant la razana ba val na oyebiso en tout cas si yana félicitations mobile Siana pe félicitations donc la qui pensa que Bellevue quand des responsables as maman mais si ko ba pareil ba Siana nani au moins famille réputation bazana ngo ya malamu au moins famille bazaka batu moko boyete Bellevue candidat patron a mérité belé la vina a pour costa lobi nzambe ya mona tunaka opesa mwana mwasi o Bellevue kandi makamu nyonso ya malamu boyekoma tant bozo finga Bellevue kandi makolo poussière Bellevue kandi alala na climatiseur autant mona mutu ka ya climatiseur ana problème ka belo te ana problème en voyage te ana problème elamba te mais biso batu boyo finga to sana problème ya moto gizi to na problème ya deux moto ya makolo to na problème kutata ya kocha ka belo o ya pamba avo chango aboye
Combien de personnes ont bêta matolo na poto? La maman chérie, moi aussi. Maman Mami t'a dit, maman Sakina, maman José, maman Niba super. Mais belle vie, Wanana Davina. Maman, oui. Miss Lolo, yo calculé, Kabelo, Davina, Chaki. Eh, mon kilo passe, les amis, Lolo na lunette à 5, il y a 5 000 na elongi. Mozo calculé Davina. Oh. O calculé Davina, yo na lunette à 5 000 na elongi. Wami tema mabe Davina wana longola indien na mboka na bango kanga ya wa 9 ans de mariage Miss Lolo ata ya lufu ata mpese ata ya maluku journée ka ba recevoir ya ba moto gizi tout ka sembla ko Davina akwaza wall siko tala mutu ko Davina ana problème ya mbongo te ana problème ya bolingo te ana problème ya voyage te azo reconnaître belle vie bongo bino ben sensé ya sila o bizengi oyo o mateke bato mo bazanga tina nzambe merci pena basangana ka bango na bango merci beaucoup lelo oyo bafingi marina la ba mutu munene pa tendresse Bianca Zanga tala ba valeur marina la bazanango tala ba valeur ya mama soki ya 56 couches ya fo de to pona nani Marina la balakisi kaza mwasa koko kata suki ko za la beauté naturelle aza Marina la bango ba kata na suki ba longola make-up total. Pe maquillage te la fête. Ache le côté beauté naturelle. En tout cas ya là-bas j'étais sali. Ya wana mayela za nango, ya wana français za na munoko wana. Quand nenga loba ki na émission nga keso finga nga libanda to kuta na fara fa. Ah finga te, ba finga te. Bo finga te. Marina là-bas aza combo na cinéma congolaise. Aza combo parce que ce qui Marina zaki combo te batanga combo Marina te. Ye tendresse wana. Aza ki pe artiste comédienne te kenda wapi. Oye bibiti oye jouer la sous théâtre te qu'impolite site quoi finga modéro a finga modéro tendresse a finga modéro a manquant modéro respect ya modé histoire ba changera te na bango ko manquer pas na bango eza na moyen 0 eza moyen 0 o likolo kilo likolo mukuse wana moko mulai moko mukuse alo ba ke kutu soki papier lombe na finga ye boza na malédiction ya vie na mobimbati. Yo zana meda yo zana malédiction ya vie mobimba bo créer bo résoudre na ba problème ya bino wana boza nango kuna ero bo kota na makamba famille ya papi pa bimi Nathalie ya papi yango mbo passe ça yango ba misusu ba préférer ba zwa ba pasha meda to ya papi moi ça essayer mobali ya essayer ya pepi mbali ya esi kama na ST loko wana nyonso bochaka ngako tatala bimisi chéri siko na vandi na tali ta chéri na ngao tozana na Congo awa leki ya papi ti mkonjeza ko ya papi aza la poto elolo kwa lituka ya papi elongi lokwa mutakangi likofi ya papi elongi aza vilain mozo na tevo finga belle vie oza na choix te problème ba jeter makasi Pamela o soi-disant na poto ata oyo kutu boza nango oyo biso kutu ka ba na belle vie ya pamba boza nango bazani na ba problème ba jeter bonatali ya papi na koki te panze kangami ya papi aza vilain atoya enoki balance lenga photo ya papi na ba téléspectateur batala parce que biso tolobaka makambo eza réalité na mafinga nyonso o mobali ya Davina ya papi ya papa nde gori na kimi na zamba mboko pas ça ya papi photo lokwa ba sera ba mangwaou ya maza na poto ne le gonda che mboko pas ça botika tembe vraiment merci beaucoup to bandaka to koma vraiment na suka et Pamela batu ba retenir nini na émission oya lelo quelques dédicaces et puis numéro de téléphone voilà batu ba retenir d'abord que Belleville Kandila patron na autorité morale na biso ba comédienne nyonso ça numéro 1 Belleville Kandila patron na la fille qui dérange les maman na bango tabo lo baza sala azala mbongo akisi ye lelo famille na ye bongi batu nyonso baza pemé na Belleville ba bongi na vie omoni ba Marina balongombo wana basiana ezalaka volonté ngai penza pamsi na jouer na Bel Air production 3 ans na otambola na 4 makolo sko Davina akwa oya zua abike Belleville so apesi enveloppe ezalaka provision ya un mois
malgré il y a ça la raté papa ça parce que papa est responsable ce que t'as la place Maria Vanda t'as la quoi siana banana miki ce que mon monde va se retrouver ce que mon tout le quoi belle vie alors je vais tout le quoi battre bongo na Charles au sale c'est bagé belle vie quand il numéro 1 belle vie quand il a fille qui dérange belle vie nion so zoom na héros autant à combat belle vie faut yo ka sonner si la da sale leonine Zuma si la salle yo déjà nini yo tikana na capacité ya vie na mobimba parce que belle vie asunga yo si la sungi yo de ana nini aux artistes comédienne au jouer na SB journée mais na belle vie ata ndengo au jouer soda mulongo wana au jouer ta na data pas si là au jouer journée aux artistes comédiens au jouer journée au moins bino boko tout dans la combat belle vie d'abord biso tu peux ça ba numéro de téléphone na télévision parce que tu ça bien indiqué. Oh, nous ça pour ça numéro na téléphone na bande d'écran ya émission na ngai. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Dieu, la maman qui dérange. Regarde ngo ma garçon pareil Natacha Golala patron je te salue aussi. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture, maman comment tabita ba comédien richesse ya Congo, talaka autorité morale mutazo mérité cause la ministre ya culture et art, c'est Belvique Kandila patron maman lokolo pete. Pas na ye agitation ezala raté. Pas na ata koto ozala qui porte ba kangi mais na gauche koto ba fongo la porte parce que bolamu ya Belleville le Kebele. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture to consommer quand film na biso mariage truqué 6e épisode de kota lelo à partir de 16h33 to consommer film et kozala vraiment bien makasi. Merci beaucoup na Yope Bianca ndingo zwa ki likanisi ya koyamba mukona lelo biso to ata na problème na motuté. Voilà, merci beaucoup Tobandara Tokomara vraiment na souka. Là je dis un grand merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, monté maman Nancy, merci à mauvais propre Tito da Costa, merci à Jana et Banaka ya monté ma Rodrigue Bangala na Italie wana. Merci beaucoup na Johnny Lema Aquarium qui est à Congo 10 fois belle. Merci à Nene Nzimbi la brésilienne, Doris Mwambani qui soka la patronne à Rosimboui, international Kabobo, international Christelle Ngusu. Merci à Armeline Itumba et Patiti Tenge, Miss Margot la patronne. Merci à Tonton Grace. Merci à Nick Bombs de Brazzaville et Chico Sana. Merci beaucoup à Chaco. Sokinzamba Zongite, Torokutana. Et grâce à Bilila Kitoko Boy, c'est grâce à Enoch Luzoro, papa na Victoria, mon star Aza Star. Babi vraiment Sokinzamba Zongite, Torokutana. À la prochaine occasion. Bye bye.